C'est quand même quelque chose de bon. Mais nous, ceux qui ne veulent pas se conformer, nous allons les décourager. Même si c'est toi, en face de moi, ne croyez pas que tu es venu m'interroger ici. Et que si tu te comportes très mal, tu auras des mesures de grâce. Il n'y en aura pas et il n'y en aura plus. Merci. Tokutani en direct toujours ya Kinshasa la capitale bande konanga o bazana mokambo boye bakena zwaki message na bino oyo ndenge makambo eko tambola ba bomeli 200 personnes, plus de 200 personnes musala pona kwede ba o bazana Tanzanie soki 4-5 personnes ezaka ba masolo bande konanga tokolobela na sima ya makambo nyonso tu bino bande ko bozana Kaemba Sud Kivu, Nord Kivu, les Grands Kasaï dans l'ancienne configuration, province orientale, nabi que je vous porte, bande konanga bozana wacha, bobenga kabenga kabiso, tokobeta masolo bande konangai. Lelo toko solo la nini, nabi sakabino comme toujours que, tant que tokozala na bomoi, ba information bokozwango kaka. Ba information bokozwango kaka. Bokolanda ndekomoko ya mweka aleki awe pana biso, nenge papa Molière alobi jibe avandi na ye aye ko fixe opinion selon ye ya makambo ye kolega na mweka ba masolo bokobeta tokobeta biso na bino bokolanda pe likambo mususu descente ya honorable Wivine Moleka na Renaissance place ya entraînement na stade 24 to Cardinal Malula ana commune à Kisasa akitaki ndenge nini qu'est-ce qui s'était passé bokolanda pe bokolanda mwana mboka général Célestin Kanyama numéro 1 ya la police na ville province ya Kinshasa alobeli makambo ba roulage alobeli makambo misusu ba oyo basalaka mabe bazwi etumbu alobeli makambo ya embouteillage ba masolo tokobeta na ngai na linyi bolanda mwana mboka Célestin Kanyama général oyo numéro 1 ya la police bolanda tokendaki parade na ye. Oui, tokendaki ba invité ki biso quand même. Bolanda. Bon. Musique au commissaire provincial. Pour tout le monde, droit allié. Nakanisi mokolo ya lelo tozali kosolola makambo etali circulation routière. Circulation routière. Soki otali esika tozali awa, commençons d'abord par là. Esika tozali awa, lelo ekomi bopeto puisque boyebi ke nazali koya. Vous travaillez toujours à l'image du chef. Quand le chef est là, la discipline. S'il n'est pas là, vous faites autre chose. Preuve en est que hier, je suis arrivé personnellement ici, il y avait des véhicules partout. Pourtant, tous les véhicules arrêtés doivent être envoyés au parquet. Et que les véhicules que nous devons garder est qu'aucun la fourrière. Nous avons la fourrière centrale pour la ville-province de Kinshasa à Mikeni. Avant de terminer, je ne voulais pas être long. Il n'y a pas seulement que des sanctions négatives. Il y a également des sanctions
positives, comme nous avons des sanctions négatives et positives également. Cet argent que vous voyez ici, portant le numéro 178, c'est le plus mauvais des agents de la police de circulation routière. C'est pour vous dire que le chemin devient long. Nous allons continuer à décourager les mauvais éléments qui ne feront plus partie de la police de circulation routière. Ceux qui travaillent bien. Aujourd'hui, à travers la ville-province de Kinshasa, quand vous arrivez par exemple au niveau de l'arrêt ambassade, mais il y a un monsieur là qui déploie les éléments et dans de bonnes conditions, tout le monde à l'unanimité, ils acceptent et ils félicitent un type comme celui-là. Pourquoi on ne peut pas le féliciter? Les gradés d'élite Kabouika, à moi, ça ce sont des gens qu'il faut encourager. À des heures tardives, il est là. Un monsieur qui sacrifie son temps au profit de la République. Les gens comme ça, il faut les encourager. Les éléments qui doivent être découragés, également celui-ci est encouragé. Amboumamabe, Tokoti Kabangote, ensemble, nous ne pouvons pas les laisser. Tu peux m'emmener les trucs. Déshonoré. Ce n'est pas normal. On doit décourager les mauvais éléments et les bons éléments doivent être encouragés. Et les trois services doivent être respectés. Voilà le message. Je n'en avais pas deux. Tolandi parade ya lelo toyoki ba disposition ndenge ozui par rapport à makambo ebele, mais attention na ya liboso eza sur la photo que vous avez présentée. Na kati ya photo wana tomoni bato mibale moko na koti na kati oyo mosusu atelemi libanda sor ya oyo mosusu wana oyo akotaki na kati eza ndenge nini? Identique. Il n'y a pas de poids de mesure, ils seront traités de la même manière. Ouais. Ouais. Mais décision na yo est-ce que eza na compétence na yo ya koloba na mutuki ya kosala lisusu parti na force de l'ordre te? Est-ce que eza na compétence na yo? Il faut répéter ce que j'ai dit. Ça relève de ma compétence comme commandant de cette unité. Je lui ai dit il ne fera plus partie de cette unité, mais peut évoluer dans une autre unité. Ouais. Mais par rapport à l'embouteillage, parce que les embouteillage, en tout cas, au Lobeliango, embouteillage moyen, dans la boulevard, dans la bandela moussous. Il y a un comportement, il y a bateau, bazana volant, ou bien il y a quand même une complicité, dans le sens que d'un côté, la responsabilité à Bajan de l'ordre, de l'autre côté, nani signaux de circulation, ou peut-être ils ont mal placé, surtout côté à nani à Sonas. Je crois que d'abord c'est en lingala ou bien en français aussi. Au lobby, makambo itali embouteillage, ezali problème kaka ba PCRT. Na lobeli batumi bale. J'ai parlé na bao bazako utiliser balabala, na bao bazako réguler circulation. J'étais clair. Baninga o bazali kokumba mituka, ba moto. Ils doivent être disciplinés, ceux qui bazali kokumba bangé na balabala ya l'État. Je te donne un exemple simple. Je peux sortir avec vous ici, c'est intenable. Vous verrez qu'il y aura toujours des gens, pas seulement qui ne vont pas mettre la ceinture, mais yemoko azali pressé pour doubler bateau. Dans la plupart des cas, c'est ce qui est à la base. Yaza simanayo azali kolandate aligna doublé moninga libos. Oui, et puis azakuna aligna doublé, ils vont se mettre face à face et ça crée des embouteillages. Nous avons dénoncé ce comportement-là. On ne peut pas tout simplement s'arrêter qu'à la dénonciation. Non, nous avons dénoncé et nous avons envisagé des mesures. Ça dit cette fois-ci, pas seulement que nous désertons nos bureaux, tous allons quitter pour décourager nos compatriotes qui ne veulent pas respecter le code de la route. Pas seulement qu'ils n'ont pas de permis de conduire, mais leur comportement n'est pas catholique. Et nous, comme agents de l'ordre, nous, comme police, nous ne pouvons pas tolérer des choses comme ça. Sinon, nous risquerons de déserter nos missions. Nous allons décourager Bao Bazali Kosala Malam. Bao Bazali Kosala Malam, on va les encourager, les féliciter également. Mais Bao Bazali Kosala Mabé, toko décourager Bao. Pourquoi les embouteillages Nicolas ou Kosala Mao?
je peux prendre un petit temps où Makamotuko et tout le monde a embouteillage. Et c'est à des endroits connus. Nous prenons par exemple devant l'Opio. Ce matin, moi-même, j'étais là. Pour la ligne Batubaleki rapidement. Tout simplement, on doit demander aux amis, Bao Bazako Bima côté à Komoriko, Bazako Bima Liboso à l'Opio, ceux qui vont tourner pendant Kenya Kitambo, ça crée des embouteillages. Comme c'est le matin, et ça va air de pointe, il faut pas quitter à côté à pont, Baba Lukana pont. Et ça facilite la circulation. Ce matin, on était là, c'était bien. Mais c'est tout simplement d'être discipliné, d'être aussi obéissant dans l'instruction des agents de l'ordre de Bazako Pes. Que vous soyez colonel, que vous soyez général, mais moi je m'arrête aussi devant Baféwana. Les gens, je sais que les gens de bonne volonté peuvent les témoigner. Moi j'arrive, si je ne suis pas pressé et qu'il n'y a pas une mission d'urgence comme police, je m'arrête, malgré que dans un ensuite, je m'arrête, faire commis, échanger, et puis on appelle à quelqu'un comme tout le monde. Si nous pouvons exhorter à nos amis d'avoir un comportement exemplaire, c'est quand même quelque chose de bon. Mais nous, ceux qui ne veulent pas se conformer, nous allons les décourager. Même si c'est toi, en face de moi, ne croyez pas que tu es venu m'interroger ici. Et que si tu te comportes très mal, tu auras des mesures de grâce. Il n'y en aura pas et il n'y en aura plus. Merci. Général Kanyama, Mutuna Suka, mais Bamituka Oyobochaka, il y a la police, na Sosimat, na ambassade de Bisika Olobi, et à la moto. Bochaka carburant, bochaka carburant. Et vous ne vous sentez pas en difficulté? Yako cha mibe konenge sengeli pambate ba konzi pe ba lekitro aw okomona awa pian 4x4 moyens côté limisa ezate soki aleki embouteillage yeli sumakasi. Mon ami, il faut savoir que toyebi bao baza na priorité akoleka ndenge wana toyebi pe bao baza na priorité te. Dans tous les pays bao baza na priorité ba eban bao baza na priorité pété ba eban. C'est question que les gens soient disciplinés. Parler de nos véhicules, moi je peux te confirmer qu'aujourd'hui nous avons du carburant. Immédiatement, c'est à l'improviste que tu m'as posé la question. Je peux aller avec toi, Bissikami, tu vois les années au côté en carburant plein. Il a un comportement des individus. C'est un comportement isolé des individus. Montant la carte à voiture, soit qu'il est distrait et que mais en ce qui concerne nos engins, tout ça coûte carburant. Et on ne met pas carburant de 20 litres, 30 litres. Nous avons aujourd'hui l'État congolais met à notre disposition le carburant. Et les mêmes carburants, nous les mettons à la disposition de nos engins. Ça dit, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de carburant. Il y a du carburant, je te le confirme. Tu m'as posé la question à l'improviste, si tu veux, on contrôle immédiatement, il y aura des carburants pleins. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Il faut moins discipline et zalak. Au moins, boma et za impunité. Muto kosala eloko moko na kiyanke za na secteur ya ba police, ezala ya ba militaire, ezala soki wapi. Muto kosala ka kiyanke boy. Asali kiyanke pe atikali wan. Il faut sanctionner sur base ya ba photo bokeba. Bino bisala sala, ezala ba agent de l'ordre, ezala ba tumisusu. Ba téléphone presque nyonso to ezana ba photo. Tala mwana mai ndenge asambwe alongwe unité wana oyo azalaki azana droite lisusu ya kozala na nzela donc madeso abane dali pona ye oyo asalaka musala malamu ye wana kosala mais na kosenga bino en dehors ya ba disposition oyo général Kanyama zui bota la réglage ya biloko na bino ba chinois wana botia na boulevard tala tango ebukanaki na Sosimat na tongo fil wana ezalaki lisusu kosalema te. Oh, biloko bozo tela biso mal réglé, donc ils ont créé un moment de embouteillage. Pour que ne koto. O leki na sonase, poste, au commune BCD. Finalement. Et puis oh so ke fongoli o yekangi. Oh fongoli ezo ba ingénieur à modèle nini ba ya ko placer biloko. Ça pose problème à ce niveau. Mais là comme sous de yoki Transco bo pesi ordre que ba militaire ba futaka. Na lobi boyi bakonzi bopesa ka ordre que même na ba 207 militaire à kota ofelete ala kisa carte ta boni ya l'état bolingi bopekisa ya ba particulier nde ba memaka bato okomana ba oyo basalaka bare 10 moko wana 207 moko ekobimisa 7 cartes ya basoda omeki olie kuba lobi eyindaki na kati ya Transco bangando baye balingi ba oh monsieur oza soda kende ko futa kuna makofi etamboli. Est-ce que vous prévoyez tout ça? Ezaka elobeli na biso en tant que bana mukolo lupango bande ko ya mokambo kuna na Katanga nazo ebisa bino bien que tozana bino
tokolobela bino ti na suka bolanda oyo toyambaki mwana mboka Valère Kwete tobetaki ne masolo mbote mwana mboka mbote ndependeza mwana mboka kombo nani kombo nanga ezali Valère Kwete. Valère Kwete oza nani azali notable ya Mweka na Kasai occidental dans l'ancienne configuration. Mweka etikali ka na Kasai ou bien ekomi na province? Mweka ekomi na Kasai. Eza na kati ya Kasai. Voilà, notable ya territoire ya Mweka. Ya territoire ya Mweka. À part ça, oza na qualité msute. Naza na qualité msute. Merci beaucoup. Est-ce que tokoti koyeba nini memi yo na plateau ya tokomi wata? Ndekueleze merci mingi ndenge osepeli mokolo ya lelo po ya manga na plateau na yo. Loke meminga mingi ezali po napesa ndakisi ya ndenge territoire ya Mweka ezaleli esalaka nini richesse nini ezalaka nango bakamuni ezoleka ya liboso tozobanda na territoire de Mweka ezali territoire moko yebani mokili mobimba na art wana monde entier yebi ke tozali na tapis kuba oyo ezalaka exclusivité ya kaka ya ifo ezala ya Mweka art kuba ya mibali bayebi biso na eloko epesaka biso mwa économie na Mweka na territoire na biso na bilanga basango masango à part masango tozali na manioko wana nde epesaka te mwana Mweka akokosala mosala wana ekokopesa ye mwa infra oyo akokofaire vivre mwa libota na ye. Alors à part ça je pense que territoire ya Mweka ezali na mboka oyo RDC tozali na 146 territoires et 20 villes. Territoire ya Mweka ezali parmi territoire moko ya muke na toute l'étendue de la République. Mais depuis un certain moment, nazomona ke comme territoire moko à tout moment bapanzisa ngoni tibino bazokoleka na télévision Mweka esali boye et comme neti en triomphe. Yango de biso en tant que batoto na Mweka toye lelo pona lekisa bato ete Mweka ezali territoire et l'équipe territoire mosusu te ezali territoire comme tout autre territoire. Mais eloko moko ezeko salama ezali ete depuis avènement ya kokoma na ndeko na biso Mbengele na mutu ya société au FPI soki naza makanisi malamu ça fait 2 ans ndoyo ndeko wana asarelie na 1% ya famille royale kona koleka na télévision kolobaka ono yende ya komi banda lelo leader po asali eloko songolo po asali eloko pakala et communiquer sur chantage à tout moment. Il y a un autre lobby biso en tant que notable à Mweka il faut tout les cas tout pesa posolo ya likambo ndenge ezaleli. Voilà motivation en tant que notable à Mweka parce que les bandelitango au lobby aux à Mweka là na monaki directement na moni ba Evariste Bouchat na moni ba ADG Mbengele na moni ba Bavon Minga certainement na moni batu baza quand même il y a ba Serge Kwete batu baza quand même moins belé. Bon au lobby territoire ya Mweka ezali territoire comme tout autre territoire. D'ailleurs eza territoire ya Muke depuis un certain temps ozomona ba makambu ezali koleka nde osepeli nango te olobi oya na plateau ya tokomi wa pour éclairer l'opinion. Mais qu'est-ce que vous avez constaté ya mabe oyo ememi na télévision pour que oya ko fixer opinion? Ça dit très important, il faut bato baye bayango. Le lobby était depuis il y a 2 ans que ndeko na biso ya FPI aumeli ya musala zo kusala mutu moko azala contre. Mais il y a 2 ans multiplication il y a médias, il y a diffusion, il y a émission télévisée et comment on les candelo. Donc comment on a musuzu utalumbashi, musuzu uti ba province mususu,
Mais si réellement il y a un problème à Mweka, pour nga nayebi que problème moko eza na Mweka te, eza problème moko eko kosalema ke na Mweka. Mais voilà problème moko oyo biso tozo komona yango bien te. Ndeko wana akopesa caution na quelques membres ya famille royale. Grand chef na biso tobenga ko royaume Kuba, chef Lukengo, yende azali grand chef na biso akambaka biso. Akutiliser les naye, n'a pas de données. Akutiliser mwana na moko el boso. Monsieur Jean-Marie pour balakisa ete ndeko Mbengele na Mweka yende a posé ba acte moko ya makasi koleka baninga mosusu et communément bazotanga plusieurs fois nominément Évariste Boshab le lokwana ngai en tant que notable biso bato ya Mweka tolobi ete ezali lokuta monene nini yango ezali lokuta et puis mabe nini soki peut-être balakisi baction ya malamu ya ndeko ADG Mbengele asali pa na bango d'abord mabe nini asali et puis soki azalaka ke asali eloko moko te boni famille royale bakoti koapuye ye non tolobi te ke eloko mabe nini asali te asali quelque chose oyo bato amoni ke asali mwa po moko mwa po mibale. Moi je pense que bapon oyo tozosala indurable eza bapon neti basali bapon ya lwango mais oko kozwa mwa mbongo ya subvention osali mwa mpo na yo moko oyo ekokuta ntango osi ba 1000-2000 $ te mais il ne faut pas que bapon wana ekoma neti sujet ya kozwa bana tu ya Mweka en otage et omoni famille royale biso torespectaka yango biso toza basujet ya famille wana mabe place ezowuta lisusu soki moto akomi koutiliser caution main d'œuvre ya famille wana mpona intérêt na ye et ozoutiliser moi je peux appeler ça milice moko boye bazobenga soki Bwikambwe ezali milice moko ya des villages voisins parce que la territoire ya Mweka tozali bavillage ebele koleka même ba 300 il y a des villages nde basali groupe en intelligence avec famille alia pour baloba ke non Mbengele akomi leader ya Mweka eloko wana ezali eloko biso wana Bwikambwe wana Bwikambwe nde balobi bongo eloko wana tolobi ezali lokuta monene ezali confusion oyebi biso na histoire ya mboka na biso nga nazali moto ya famille ya Nyimi Lukengo te mais nazali parmi banotable ya Mweka ndeko Évariste Boshab professeur ere akomi directeur du cabinet ya mokonzi ya mboka grand chef oyo biso tout respectaka intronisa ye awa na Kinshasa akei na ye ntina Mweka apesi ye même kombo Mbeki Butwimi. C'est pour autant dire que Mbeki Butwimi elobi nini Mbeki Butwimi elingi koloba oyebi soki osi okoma na mboka biso bana mboka toyebi soki ozosala bamitambo ozosala bamitambo nzete wana soki ongumbi yango makasi ebukanaka soki mpe olembisi yango nyama soki ye akangami akokima donc yango nde banda jour wana mwana tu ya Mweka oyo azali sérieux azali na conscience jour oyo biso tomonaka te grand chef apesaka biso mot d'ordre ke biso leader na biso mpona koloba mpona Grand Kasai nyonso te mais mpona territoire na biso ya Mweka mais na Grand Kasai mpe soki moto akonteste ngai nayebi te bato bako kozala moto mpe akokoya na aventure na ye alobi mais na territoire na biso ere nazoyebisa yo ndeko grand chef aza envie akufi nano te mwa nzoto epesaki ye mwa kosukosu moke je sais que d'ici là kozala na Kinshasa grand chef 99% ya bana na ye ya famille na ye bazali awa okoko vérifie auprès na bango oyo oza mopanzi ya sango bakopesa oyo version wana ke biso grand chef oyo alakisa biso na miso ya bato na miso ya bandoki mpo biso oza bakuba na miso ya mokili mobimba na miso ya bato na miso ya bandoki ye ke oyo nde leader na bino ya Mweka eza ye wana ti sikoyo leader ya Mweka grand chef alakisa nani alakisa professeur Évariste Boshab ndeko Mbengele ayebi yango alakisaka ye quand et puis ndenge nini même ceux qui bon admettons que grand chef coutumier alakisi bana Mweka alobi leader yeyo Évariste Boshab et que leader wana a se méconduire
atikali kaka leader wana alingi bato mosusu bamata te kaka ye ozomona te ke wana Elizer ozomona nazopesa mo exemple moko oyebi na Biblia roi Salomo basi moko mibale baye bazowela mwana aboti na hôpital oyo peut-être alalaki mabe mwana na ye kufi mwana moko atikali vivant bakomi epa roi Salomo sagesse likambo ya sagesse alobi no mokonzi omoni mwana oyo aza mwana na ngai oyo mosusu abimi mwana oyo aza mwana na ngai roi Salome alobi comme ye alingaki équilibre alobaki bon ngai namoni bo en tant que mokonzi nalingi tokabola mwana oyo na katikati azwi décision de mwana na bamama nyonso mibale bazowela mwana wana balobi boye oh non ngai resepeli moko alobi oui ngai naza pour mwana oyo tokabola ye na katikati mosusu alobi non ngai je préfère ye azwa mwana wana namona ye ata na miso ezali sagesse nayebi ke yo ozali mutu ya bwanya c'est pour autant dire ke mutu oyo alingi mweka azali mwana ya mweka ya solo tobengani mutu na mweka te akoki kolinga te mweka ezala divise mais lelo tokomi komona un groupe des individus bikambwe bachantage bazosala na baréalisation boyeboye tokomi koyeba ke oh non mokuba mbushongo azalaka o mungende azalaka o mokianga azalaka o mokete azalaka biso toyeba histoire wana te alors yango nde nazokomona ke un groupe des individus oyo bazali na baintérêt na bango oyo bayebi ke akoki kokende lelo epa ndeko mbengela bango bazoestime ke azali na pouvoir économique akoki kopesa ye $100 ake alie nde ifo aya alakisa na télévision akoma na média ke non voilà boyeboye ezalaka te leader ezali moto oyo amonaka makambo oyo bato nyonso amonaka te leader ezalaka te ke non soki okomi otongi mwa ndako na yo na mwasi na yo na bana na yo nakomi leader non leader ezali naturel mais okomona bato moko balobi yo okomi leader neti oyo boza leader na média parce que mosala ozosala bato to bazomona bazobaaprécier et c'est vrai que bato nyonso bakoki koapprécier bakoki kolinga ndenge ozosala mosala te mais bamosusu mpe bazolinga parmi bato wana ngai namonaka kosala mosala bien voilà epe babiloko moko oyo tozo komona ya un leader asala eloko ozali koreproche na mwana mboka Mbengele ADG ya FPI eza du fait que ye nde akaboli bato abimisi makambo ya babushonge na bato mosusu donc abimisi division au sein ya mweka nde eloko ozoloba mais eloko nazoloba yango wana parce que depuis obanda histoire na Kinshasa oza mopanzi ya Sangwatala oso oyoka moto aleka na télévision aloba makambo ya mweka baterritoire nyonso ezalaka na baproblème yo oza na territoire na yo na Kasai toza à peu près na 5 territoire Ilebo azali Dekesa azali Chikapa azali Lwebo ezali mais pourquoi ezala kaka mweka ekomi boyi na mweka ekomi na Lubumbashi okomona bamédia nazopesa exemple moko ya moke nazoloba likambo ya sagesse nayebi député moko azali na parlement awa lelo liboso na kala azalaka pasteur Stache Muya nakotanga meme komona ye ngayer naza na Kongolo nani pasteur Stache Muya honorable Stache ouais naza na Kongolo autour ya 2009-2010 na mosala moko boye namonaka ndeko wana avec les fonds propres asala baton plus de 3, 4, 5 oyo ngai namona soki akontinaka ngai akendaka mpo na mission ya 2 mois olamuki un petit matin mpo na intérêt ya koalimenter mwa société kokozala singa moko ekokomatisa yo mpo okoma kuna mais yo so omona mbila mokonzi mbila likolo lobi ono namimatelinga moko loba ozala na magie obi ozala ndoki mais biso toyebi ke mpo ozwa mbila likolo banzete eza awa mpo motu moko amatisa yo tant soit peu forme ye boshape nani amatisa ye soki ezala baprincipe wana ozomona boshapo nazoyebisa yo d'abord ke soki mokonzi ya mboka alobaka azala pembeni na ye ce n'est pas que mokonzi ya mboka si les 146 territoires azala na bacollaborateur mututu ezala yo ezala ngai mututu azalaka na histoire ya vie na ye oyo okomisi ye place okomi ndeti oyo boye okomi mopanzi monene ya sango na mboka oyo
ozali na moto oyo azalaka modèle na yo moto oyo apesa biso vocation lelo ya kosala misala oyo tozosala lelo ezali ndeko professeur Evariste Kojabo ezali mpona kokumisa ye te ezali vérité ezali sincère omoni sikoyo ndeko nayebi échelon toboyi te mais omati ba échelon soki ozomata bien sûr échelon mais mpona ye na komata na échelon wana osalaka eloko moko te ozalaka pont te otongaka ndako te eza kaka échelon oyo bato tu bayebi ke omati nde osali écoutez le problème n'est pas là-bas problème ezali boye ndeko ozwi likapa bapesi yo likapa monene baoyo otiaka na mosala eza kaka baleki eza kaka bafamille na yo eza kaka basemiki na yo e bakuba bayebi mokuba tu serie nalobi serie bato mingi bakoya epa na yo na lokuta bakoya na yo na kofinga me mokuba oyo ayebi serie ayebi ke ndeko grand frère Mbengele na mosala na ye atiaka kaka bandeko na ye atiaka kaka famille recette na ye atiaka kaka basemeki na ye e akokozala zwi motu moko mibale oyo ya bakupe mpe mosusu je crois ke baza en difficulté moko kuta losi balongoli ye baza même la parquet ti lelo ozomona déjà eza misala moko nazomona ndeko Piema si je n'oublie pas mon nom Piema Pivo bato tu bayebi ye baza na ye na parquet mais je pense que soki motu azolobaki leadership balobaka ngo ndenge wana te leadership ezalaka te olamuki na ntongo olati costume ndenge nalati boye nakomi leader non eza babiloko moko naturel yango nde ndeko nalingi naloba boye mweka eza na colère toyebi bamarchandage politicienne oyo ya mboka oyo baza koutilize main d'œuvre ya bana ya mweka mpona koaffaiblir leader na bango mpona koaffaiblir territoire na bango mais na minute oyo nazo biso totelemeli bango toyebi bango totelemeli bango na mweka eza mboka moko te motu to akokoya te opesi mwa 10 francs na yo ale kende oloba boye non eloko wana banda lelo fo totera yango mpona nini yo mpe oponi kaka nzela ya media oyo ozoli kofustige olia okende kokutana na ndeko na yo kulutu na yo yaya na yo ADG Mbengele oloba na ye kulutu bapolémique oyo ezomema biso nulle part bien au contraire soki mwana mweka azwi moke oyo azwi moke oyo azwi moke tokotonga na akuba na biso esala kombo mpona nini oke kokutana na ye te opréféré lisusu ka soki azali sincère soki bandeko na nga bakuba oyo bazolanda nga na minute oyo bazali sincère oyebi motu soki azwi bozwi ya sika akomaka na comportement ah mais oui bozwi ya sika okomi na comportement alors comportement wana yango nde ezoyebisa biso bato nyonso bato ya mweka ke société wana FPI aza moto ya liboso te toyebi mokuba moko mpe azalaka wana na ya Stéphane akufa peut-être okoyeba ye te mais okoyeba ye azalaka wana donc c'est ça un peu eloko oyo tozo koyebisa ndeko na biso soki alingi kosala politique akoki kosala politique epekisami motu te asetale na public